Après si tina Fabregas oh babete stade na Félix Oise kwa babeti pia piaka ma pesi Fabregas ce qu'on fait rigoler na be fort nyonso na sali donc et bela succès wana nyonso afio makanisi était pour ça en Afrique et comme tu peux faire rigoler local pour ça peut local hein oui comme baba adversaire et les cambo etali ba Fabregas te les cambo to solo parce que mamba adversaire ba adversaire oui la musique ya Congo ennemi à zuit oui faire à zuit oh il faut éviter que zuit fallait à zuit il faut éviter que fallait à zuit de faire à zuit le côté néant hein pesi Mike Kalambai Moïse Mbi ekutu autre ba fallait ba chrétien na éviter so bo pese na sima to solo no kilelo kisiko Moïse Mbi a joué à Frimate trophée ana Moïse Mbi a joué Afrique monima et monima nzemba Moïse Mbi était pour Afrique mani mdate des ordres ba critère ya Afrique nini o ya moni pour afina ka faire Afrique mana faire problème ezara nini papa Frima yo na faire go la papa Hervé qu'est-ce qui se passe pour to comité na niveau na batumsu auto kana kite ba ko trophée Afrique mais bazui par rapport à musique donc maman nyonso faire à sali et compter kate pour ce trophée wana hein na tout ni kasité maman nyonso faire à sali ce que Afrique mais ça na africain oui na nenga musique à Congo na Afrique tant faire à Betty Stade bat ba checker que yene numéro 1 yenda leki fali yenda leki yende boye atondi si stade boena boye abeti nini oyo francophonie yenda daika danger siko affirme nyonso wana moni affaire été quand tu n'appelles na Congo ça un peu ma passe otuna ah yo saka ndeni pozwa siko moto yo tunela biso makambo wana nyonso Gauthier se yazonga na to ah yeah donc Gauthier se il faut compter la makambo Afrima tous les musiciens au bazuité Gauthier se que luka bango sola na bango et tous les musiciens pe au bazu ba trophée na Afrima tout na bango ba pesa lem sou ba stratégie na lem sou egoide ba ndeko mususu ba musicien mususu po ndesu po na nga trop c'est trop faire rigola et c'est ngaki azwa par là troki jamais pour condamner peut faire et ça ka yemo ko alamuka asala marambo bien comme il faut parce que ça avant de causer l'exception depuis que faire alamuka toke d'ailleurs combien de mois plus de 3 mois non depuis Betty Stade ouais si koto c'est la carte dynastique yebsanga mais na moment on a fallu avoir bilo à mort à reprocher na Afrima sur 2023 reprocher na vivenda reprocha na snap reprocha tina affirme ya biso moko ba africain au reprocher ya pas reprocher tena o ba mindele tout ça peut battre David au reprocher tina bato ba beta makanza vous comprenez batembe bakiteti siko bango nyonso wana bazu moko limi bale boye tolo besu ni vivenda kosaki affirme pas consensus c'est depuis tout le barapi mambo est la vérité en fait non mais ok na Congo wana sinza na masoso na lo ba no vérité na Congo wana ba congolais ba baya déjà trophée Afrima osa ba yango poani c'est la vérité exemple na un beta o ba congolais ba baya trophée Afrima oso poani pour fallait azorango trop oh azana mode ba congolais ba valoriser ngo soute ba mona ngolo moko ya soto bima tiki sembla tiki kokote la bikote la côté là t'es artiste musicien congolais oh le leur sa fierté à Congo tina ba pays étranger ça n'est et ça simple moninga che arena to senga ki e pa chaba beta battle total na nde wera na jibe basala jusqu'à maintenant jusqu'à présent non le boss obeta ngona 2000 to zela no mandambu to pesa ta mo pesa ke combien d'années zela kasi mo pesa ke ka ba moi to comme isko place ngo obi MC so obeta ngona bani sko cha abeta ngona bane wana fali de on le quand MC so ko découvrir li doucement en Égypte MC place bakunda yesu lingo misono différence wana ndenge nini faire rigola azui trophée na Afrima te mais Fabregas azui to Gizma weta azui elingolo banini Gizma weta na Fabregas bazar
Donc tu sais faire Azara et Rolala. Eh bien télé trop parce que na minute on est déjà vous t'es collé mon cabo il faut abîmer sa disque. Ozo comprend-il l'autre oser la kaya. Dynastie de yango te. Oser la kaya. Si au moment où on fait avant du sabiso oser du sabiso ba Fabregas na ba gaz ma ba single. Ozo comprend yo oser du sabiso album mais na kilolo comme inviter sa single. Kafali mutazwaka fali mutazwaka fali mutazwaka siko lelo gotese izonga na terrain hein gotese il faut zonga na terrain gotese ise azonga suma ambu ya frima oui atelemela ki vivendi ke fali nyoso lobeza lokuta otelemela ki snap nyoso ya lokuta siko affirme lelo ya pesi na ba maiki kalamba ya kotelema olandela so eza evre to ya lokuta. David Wembe na masola balabala Sinta Bofonge mama soso tofandi tota balabala aye bisao David mais quand tu fais na balabala boye papa ciao mabe koti Afrima naye na mukaji international mama na bango azite Vivendi a passant tala apasa maka Vivendi bébé a Vivendi oh omoni ki disque d'or a passant ngana na encourage na Nzambe dans quel sens muna mutaka natana ye ouais continue peut-être un jour Vivendi ko ça succès dans la vie faut aka patient vaseline yaka pomade to négligent na ba boutique mais comme na tamo bo sala succès ya makasi et l'équipe Vivendi a Congo wana siko tozongi na affirma na mukaji non mama soso omoni eloko ezo comme ça no ba congolais na minute Afrima ezelo moko ezalaka nango déjà mais souvent muntu azalaka nominé to muntu azwaka ba trophée ya Afrima ezalaka fali popa ezalaka fali popa azwi ba trophée ya Afrima akoza nanga ta ba 200 na ndako na ye non exagéré mais ekoleka ba 10 si je me trompe pas pour chaque année fali popa banda 2014 si je me trompe pas fali azwaka kaka trophée ya Afrima pe mingi azwaka kaka ye moko siko to comprendre te na Kinshasa na Congo wana mobimba Cynthia Mike Kalambai siko Mike parla na mituna yene numéro 1 ba chrétien te hein et bato ba beta musique chrétien Mike Kalambai ndenge pesa Mike peut pesa no frère Patrice hein oui Mike Kalambai nda zui bongo il fait pesa no frère Patrice non sola na te so no kosa parce que na ndenge musique à Congo mutaka président il y a ba animatrice chrétien il y a association na bango wana ouais sikoyo tant déjà vous sauter frère Patrice na leur mbongo bo pesi Mike Kalambai Moïse Mbi ekutu autre ba fali ya ba chrétien na éviter so bo pesi na sima to solo no kilelo kisiko Moïse Mbi azwa Afrima te trophée na Moïse Mbi azwa ngote Afrima moni ba nzemba Moïse Mbi était azwite est-ce qu'on a parlé na lingana mituna parce que na époque lelo affirma ezan des titres trophée mo ya ba africain non ouais eza ba africain chikoyo par rapport à musique donc mamu nyoso faire asali et compter kate quoi soit trophée wana hein na tout ni kasite mamu nyoso faire asali so ga Afrima eza pona ba africain oui na nenga musique à Congo na Afrique tant faire à Betty Stade bato ba checker que yene numéro 1 yenda leki fali yenda leki yende boye atondisi stade boyena boye abeti nini oyo francophonie yenda zaika danger siko affirme nyonso wana moni affaire bata balabala boloba non papa Afrima sola na biso pe non s'il vous plaît je vais te reporter plainte après na Congo raté ozo comprendre David siko na nyonso faire asali ata ko récompenser te ata ko tutoke bongo te pour Vivendi le loto tolo ba mambo ebele eke bagolo na bagoloise mutu babundisi Vivendi toi transparent tolo bata bongo à quelque chose Vivendi na snap ko bango bazwa kango te ozo comprendre
lelo lokwa ka fali azwaki yango baluki bayeba source tozelaka ya suite fin sikoyo tokende mpe na affirma sikoyo fali azwi Fabregas azwi sikoyo faire egolanga na otuna na befort tout oyo asali atondisi stade abouge Kinshasa konte te non faire pas na banzembo faire aza na batib oyo na Afrique bayebi yango nazotunaka si ye affirma donc mamu nyonso faire egola oyo bagolwa na bagolwasi batiaki numéro 1 anniversaire ama président akende kobeta oyo fali akende kati siko affirme akoki korécompense te ata na mutu a trophée ata nyonso te me mutu a trophée po ebima ta différent na ye baninga ye bopesa ata mutu a trophée bapieka te faire azwi te ah yaya David parla yongo lobani kasi nga nazotuna firma te ah donc question zaneka afrima a répondre à biso nini esali ke faire egola azala ces dernières temps babimisi fali l'échec na banyonso yango te ngano toza tolandela réseaux sociaux oh Vivendi fali lukuta to accepter fallait accepter oh Snappy oh bakofi babando za depuis kala wana na mokili wana lelo bagolwa babimisi yango lukuta oso comprendre pourquoi fallait aza nango pour Fabregas pas ala nango balobela ate taka fali a se manifester na Babylone bango babimi baluka baye ba source sur eza vérité ce qu'on affirme pas ye apesi tina Fabregas o babete stade na Félix Oise kwa babeti piaka mapesi Fabregas ce qu'on fait rigoler na befort nyonso wana sali donc ebela succès wana nyonso affirme kanisi était posa mamba Afrique et comme tu peux faire rigoler local pour ça peut local hein oui to so la pembe ah local appelle local nandenga zo Afrique mate bola local donc yemeza amende to futela banda kunde senga keke peut-être que au futela appartement studio bato ba futela ba studio ba local donc yemoma futela local ah critère nini bato Afrique basali po bamonaka affaire te po Afrique bande banda Afrique bande banda comme si emonaka affaire te eli kamba critère musical to solo la omoni bagolwa na bagolwa bofunga matoyi boyoka vous comprendre parce que babosani que musique pe na ba critère nango ende tilelo nde balobaka toluka ba mannequin bana posa ba miss wana faut na ba critère oyo ba organiser show bana posa ba miss il faut ça nini moi ça nango peut-être na musique bango baboya autotune fallait cela de autotune vous comprendre baboya playback na musique akilelo o évoluer au playback il faut musique qui bagolo va traiter en faux musique mais existe à partie par là au monde entier vous comprendre na babiloko misusu oyo bango baboyango baboyi na musique tandis que na kilelo existera makasi ce qu'on fallait na bakilelo a na vitesse ya 800 giga en fait vous comprendre ana vitesse à 800 giga donc il les ka 4 giga akoma da musika na moment obino bobeta ke stade etonda ye déjà beta ba arena etonda eleka niveau na moment obino bozele makambo mususu asala bwe na Kinshasa ye da sota ba niveau msasa la ngona ba Australie vous comprendre David siko tous ces critères là comptent bato sko ba Hollande biso ba rappel na faire ba golwa na ba golwa ba ye bangote ba ba memela biso musique c'est ba pepe calé vous comprendre que le quoi kaka ke faire ayembaka na franc congolais lelo pe ka franc congolais neza te lelo tokoma na debout congolais vous comprendre David franc congolais eleka lelo tokoma na debout congolais so esengi ke toyembela so ekolo ya Congo peut-être toyembaka na autotune po pesele wawa vous comprendre David so tosola bien vous comprendre modernisation quoi oui wawa et maintenant c'est à l'air artiste au bazuite bon mais kotala ba critère na bible lelo peut-être na ba mukaji biso to mona ke rebo beta makasi oyebi arebo mana succès or que na musique okokoza na succès mais oyebi stratégie musicale te vous comprendre parce que lelo soto cheke mwana yaki MC Baba yebsanga MC Baba leki tous les musiciens même na Congo wana abeta nzemba MC Baba salaka na un jour et demi abeti 2 millions de vues oh ba musicien belé bazela ngo na ba 3 jours 4 jours
moi aussi. Affirme ce qu'il fallait après ça coûte à MC Baba Trophée parce que il y a bêta 1 million à jour un jour et demi. Vous comprenez David mais na ba vie attend ici mais na boy ana talent muke yesu ki kana ki baba. Vous comprenez parce que tout ça ça compte, tu peux avoir du succès mais tu connais pas la musique. Il sangana nango na musique elle ba musicien belé na Luanda na Kinshasa mon côté ndeti JDT surtout te JDT na petit chocha les qui JDT na actualité. Vous comprenez si qu'on affirme un peu so aye ainga pe sa trophée musu sotala ke JDT chocha les qui na succès mais elle qui na musique. Vous comprenez parce qu'il faut reconnaître ça tous les critères musicaux pour appeler ce trophée wa faire à la le quoi JB elle aura JB 10 ans sans actualité. Ma bête a ba concert et boujara qui chasse à ça la rabaple. Mais wera na pendant 10 ans oh JB avant da kiki mi bimsa album te mais wera bimsa ka. Parce qu'on affirme ay a opesa na trophée. On le kata ba critère atali ke wera actualité ça musique et kotaka ba tube kota bona boya zotambola ba mboka mais loko ebomaki ya msusu succès na mboka ni moko ezala vraiment makasi. On s'appelisa bana mboka makasi. Mais JB a s'appelisa bana mboka chaque dimanche. Comme on a Yannick Chocho. Vous comprenez David? Si on parle dans la firme Roya pour payer sa trophée, il faut avoir tous des critères musicaux. Critères on est 5 à il faut ça plein. On recourt ça plein à Kinshasa mais aucun na bande ndobeti mpia. Donc critère ba critère ya Frima ezara été photo de stade. Non. Mais Bizorbi ezobetat. Bizorbi tout le monde a ba challenge partout, tout le monde a ba tout ba bouger ba payer belé ba tout bien bon c'est là ngo ba vidéo. Bizorbi c'est un challenge. Bizorbi oh ba tout ba ça et que ne par-ci par là ils ont binama. Ba bina ka partout na mke Bizorbi. Yanga bore. Mais tout le tube, peut-être na batu msu ba ebinze mbona mobimbata. Musique, ti lelo na batu ba beta musique non va comprendre ngo. Peut-être bato ba me comprendre musique très bien. Et bato ba peut ça bon ba trouver parce que ba on débat ba critère. Vous comprenez parce que même musicien mo ga bi critère musical té. Mais quelqu'un a yebi musique atali pona pesa muto ende ti yo po pesa msusu trophée na mboko okete. Journaliste a ni na travaillaka. Journaliste ni na actualité. Oh ni na bouger. Na minute yo tala na musique o mona sali. Si ko so chango balancer ngo vite yenda o mérité. Peut-être na ba critère. Vous comprenez? Yango babara critère et l'équi talent. Vous comprenez? Yango to mona lelo boke concours moko boye. Muto azana talent makasi. Azobina azosala boye ngongo zo mata soki ndenge nini bazuyete mais mutulem tu a respecter ba critères yebisanga Bill Clinton soto che Bill Clinton c'est Léo brigade Bill Clinton akota denda kukala c'est Léo peut-être na brigade ba bouger na balobeso mais jour Arafat akufa ne ba récompensaka Bill Clinton critère nini bimaka. Et puis ma critère à Bill Clinton que oh bah copier coûte kenda Libana mais Bill Clinton a fait plus de 10 ans. M Satana qui chasse na pas fikine pour beta concert à Nambo. A beta ku soute. Vous comprenez? Mais na pays mo boy artiste mo ba muni na kufi ponini a copier ka critère ya Bill Clinton. Mais elle a bateau ba ça succès na Kinshasa na mission a copier ba critère na bango. Vous comprenez? C'est un peu des choses différentes. Fabregas il y a 2023. Meilleur musicien Afrique centrale. David, babi musika ya 2023 na 2022 bimate na kanisa. Non parce que ceux qui 2023 sont de la Libye le Ganes ka fallait moram dazwa. Fallait moka banda ko songo depuis 2000 Tolo baka bon. Toi tata bon non depuis 2015 non depuis 2015 vraiment bongo be. Ka fali mutazwa Siko lelo Gauthier c'est ils ont na terrain. Hein? Gauthier c'est il faut zonga na terrain. Gauthier c'est azonga suma ya Frima. Oui, a telemela ki vivendi ke fali nyoso lo beza lokuta. O telemela ki snap nyoso ya lokuta. Siko affirme lelo ya pesi na ba mai ki kalamba ya ko telema. O landela so eza vrai to ya lokuta.
Parce que par là, tu vas bien comprendre que Congolais moteur mabé. A ce pela na bonheur à moningani Congolais. David, est-ce que qu'il fallait un artiste complet? Un des tuyaux sa journée c'est complet. Dans quel sens? Ou un monteur, ou un réalisateur, ou un aux en scène. Peut-être n'a pas critère nous sur promotion. Aux la page, aux comprendre. On a déjà complet. Est-ce que les lobango bateau baolobana? Baby qu'il fallait un artiste complet, un chorégraphe. Fallait un artiste complet. Un artiste complet. Un chorégraphe. Vous comprenez? Je me rappelle ça, la chorégraphie, il y a la danse. Tout qui est bien. Fabrigas même. Un chorégraphe. Fabrigas qui t'a bandé depuis na balé. Ouais, bien. Tout qui est bien, Fabrigas joue au guitare. Fallait jouer au guitare. Donc est bien. Fallait comme animateur, à zone chanteur. Fabrigas même comme animateur à zone chanteur. Fait aussi. Oui, si vous êtes là, tu es malembe. Ça c'est quand tu es place mususu. Est-ce que tu sais que Fabrigas avait Tina Mbonda? Mbonda. Artiste. Fallait taper guitare basse. Avait tapé Mbonda. Faire la bête à tout. C'est là toi qui es malembe. Ah goloise. Non, tu peux ça va critère. Tu peux ça va critère mais toujours non na. Tu les gars ils toujours en ramba on est na Afrima. Pour Afrima nous dater des autres. Ba critère ya Afrima nini o ya moni pour afina ka faire. Afrima na faire problème ezara nini. Papa Afrima, yo na faire go la papa Hervé. Qu'est-ce qui se passe? Pour to comité na niveau na batu msu auto kana kite ba ko trophée Afrima me bazui. Afrima koti tina batanzambe. Yo moni oneni. Et que ndenge ni selon. Par là, ngana kama ko tulelo ke na ba mission chrétienne peut il faut pas soit ba trophée. Tandis que to traitaka bango ba descendant de Jésus. À l'époque, to romona ba nzamba se. Donc penenaye lisumo ekoki ozalate. Ndeti ba firma wana, ba maki kalambai. Chantre dédié. Il fallait pas. Surtout ça bien. Il fallait pas. Neti Mike. Afrima ndé continue maramba ki bonzambe. Et kamusinga. Et baby shawa. Ndeti ngele gelinga suko. Depuis Kala, avant de donner à Mike Kalamba, il fallait donner à frère Patrice. Avant de donner à frère Patrice, il fallait bon comme moi ya nani oh. Wa kufa wa bima saint. Nani Nabosani Kombone. Chantre à Koufara ou à Souki Bouenani. Alain Mouloto. Alain Mouloto. Il fait bon récompenser à Alain Mouloto à travers moi. Toi à travers famille. Vous n'avez pas regardé sur tous ces talents de Alain Mouloto. Indirectement, vous passez sur Mike Kalambay. Tandis qu'il y a des chantres congolais, chrétiens. Oh lelo. Sotobito, tout le monde a chanté et comment a chanté. Vous comprenez? Quand vous donnez à Mike Kalamba, il dit moi parce que quelqu'un qui est na Dallas. Non, bah monsieur peut passer belé va beta na Dallas. Kasi peut-être pour hasard jury na Majabu que ba monsieur ba jury na Majabu te. Comme ça contre Mike Kalamba. Non. Tout solo la likambo eza sous réel. O pesa réel. Non, l'aime sous Togo Koloba ou soit selon Afrima Yemoro. Abaki si ba critère moko boye ou soit Afrima Yemoro à côté dans parti chrétien la musique chrétien et c'est pour cela tout moni ba Mike bazuango kasi te yango na lobi na gotese aya na terrain aya alandela parce que na minute biso to ke journaliste investi babani investigation il y a ba trophée na ba nini na ba nini aya be dabiso ba pembe. Oui, c'est ça. Bah, si seulement si. Oui. Bah, trop fort. Et ça, vrai, tout est le coup. Si, David. Tant que ça va, il fallait un cas numéro 1. Batembe, Bakiteti. Ce que bon, on y a soit là, bah, je moro. Alimi baleboe. Tolo besu ni vivende à Kosaki. Affirme pas Kosesus. C'est devenu tout le barapi mambo et la vérité en fait. Tant que comment on a place la vérité comme on falinda zokosa oh tout le monde en a mis. Parce que tout le bâté que falinda kende ko luka bango sous de l'eau. Par là tout le babongo te. Non mais OK na Congo wana sinza
Maman Soso, na lo ba no vérité na Congo wana ba Congolais ba baya déjà trophée Afrima. O sa ba yango poani. C'est la vérité. Exemple na un obeta o. Ba Congolais ba baya trophée Afrima o so poani pour fali azorango trop. Oh. Azana mode. Ba Congolais ba valorisant soute ba mona ngolo moko ya soto bi ma petit qui sembla. Totiki côté la côté là. T'es artiste et musicien congolais. Oh le sa fierté à Congo, si n'a pas payé étranger ça n'est. Qu'a fallu poupa. Le lot peut-être soto lobi fali ba lo ba ki toi mité mamabe pourquoi? Fallait ya en Angola, avec une chaîne à télé à Angola, na ba journaliste va reconnaître que wana fali. Population est contaka. Mana yebi que le lot zalaka même animateur ou bien musicien. Soit que ça teste un orchestre membre quelconque. Même là, les bosso, et ça là, que bas un orchestre des l'année. Population, public va déclarer. Fallait à la population internationale et puis nationale. Il y a on a l'aime tout à battre critère, on l'aime sous souper. Afrique, à d'autres ça, il y a on a fallait aza na ba critère wana. Il y a on a azo ba trophée wana pour à chaque fois nini tant il y a trophée il y a Afrique mais alara fallait karazwara. Naebisayo David. Fallait comme ça frima comme Sinda kunaye. Parce que à obtenir na ba critère na nyo ça ça la correct. Faire le goal ndako ki ba critère wana je. Faire ailleurs à remplir affiche mais ton dakate komate. Sur les 10 critères et komate. Affiche à frima. Affiche à musique artistique. Ouais. Et komate. Peut-être faire une minute à Zara na 2. M sous 4 à comité ni 3. Ah. Parce que bon il dosso là non à comprendre que peuple congolais faire gola la musique à dosala alors comprendre que peuple congolais non na rosa là d'accord sérieux de mambolo ba et ça simple moninga ti arena to senga ki e pa chaba beta batel total na nde wera na jibe basala jusqu'à maintenant jusqu'à présent non le bosso beta ngona 2000 tout c'est non mon dame tout peut ça moi peut être combien d'années zela kasi peut être car moi to comme isko place ngo obi MC so beta ngona bani sko cha abeta ngona bani wana fali de on le quand MC so ko découvrir li doucement en Égypte MC place bakunda yes ayembela ngonzembe yo za kana retard à qui la faute sanga qui la faute David na minute yo simbi MC sur téléphone on a iPhone, on a une vitesse Android, on a 4 caméras et filmer ben de par-ci par-là, Willing de Kana ZT. Il y a une vitesse. Par là. Après l'objet, on va yo simbi kis, yo mtema be. To va que si tu mtema be. Problème on est la Willing. Oh, Willy Vena. Neto Willy de vient dans la warrior mukolo. Parce que fallait à gagner la population. Tala batloka baya a péquité. Un vieux papa de 64 ans mais un fanatique numéro 1 ya fallu. Et puis à comprendre que les botané mon baba comme va c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Il faut comprendre. Babilo kanisa ba très important. Il faut avoir des publics national et international. Il y en a beaucoup de musiciens qui ont des populations seulement nationales, pas internationales. Il y a une différence. Ndenge nini faire gola a joué trophée na Afrique mais Fabregas a joué to Gezma wet a joué et ngolo banini Gezma wet na Fabregas bazar. Non, obi la population est belée les gars. Tant qu'on condamné faire été tous à la main au milieu du village. Il y a en tant que musicien, Fer avait pris un grand temps où était en prison, où à chaque fois la terre na musique, n'a qui n'a pas la mamba musique. Nous sommes bendele tout. Donc tu sais faire la zara et là. Et bendele trop parce que na minute on est déjà où t'es kola mukabo fabi misa disque. Vous en comprenez le lot oser la kaya. Dynastie de yango te toze la kaya yango siko au moment oyo fera ovandi sabiso oze sabiso ba Fabregas na ba Gezma ba single ozo comprendre yo oze sabiso album mais na kilolo comme vitesse sa single boka moko oyebela ta ozo comprendre okoko boka moko no wana ti obongisa ya mibale moko de efungolelo ba porte mususu
ce qu'on fait c'est le album tandis que au bomeli biso temps au bomingonga na prison au bomingonga tamo ozwaki na omake ovana yo tout ça ça compte pour moi tu vois et ça compter il y a que mal tu vois sikoyo par là tu jamais pour condamner peut faire et ça ka yemo ko alamuka asala marambo bien comme il faut parce que ça avant de causer les depuis que faire alamuki toke derrière combien de mois plus de 3 mois non depuis Betty Stade ouais sikoto c'est la cas dynastie yebsanga mais na moment on a fallu avoir bilo à mort et tambolé que mieux vaut payer que rien ouais à la place d'attendre beaucoup de choses il faut d'abord obtenir une petite chose. Vous comprenez? Oser les mounene, na place où soit non ya mouké ya mounene ou ya sima. Ce qu'on fait à l'île, on pensait trop minene, trop ya minene. Vous comprenez? Na place où c'est les laka ya ba minene, bêta non peut ya ba petit peu. Ça ne le moins mouké ni qui s'appelle chose de la dynastie des Bima. Tout ça ça compte David. Tout ça ça compte. Tout bandoser là jusqu'à quand? À la niveau. Ce qu'on t'a osé lui sarabatouana. Fallait abandonner boaka basingel geza boaka faut pour geza boaka basa pour avancer siko yo tous ya ka dynastie jusqu'à quand mais chose grave ben to fandi pena boé Cynthia rebazuité na bien rebazuité rebo quelque part mobali n'est pas zuité non quelque part affirme to pese non sang poyema atali no ba vivendi na musika amone bango poya bwa bima rapide atali ba na musika akapo que te emsa ninga pesa pe bango nyoso nzela moko mais atali que vitesse vivendi oyela na actualité bakoki olia makolo tika epa bouger bilo moko yango tolo bati aboki ni moko et pesa en plein na actualité ti asili saka au monte que ne muta combien avancé yango te yefanga na combien avancé. Pour l'actualité, affirme à Longoli Vivendi. De Vivendi Malongwa. Na tela minzo ko ma ba trophée. Na minito to beta masola ba trophée. Oh, ngana beta ki nini, ngana zangi na non, na minito ezali kamba trophée. Ozui trophée nini. 2023 oh, et que na aussi là. Ozui trophée nini. On a beta ki passe na beta bon trophée. Eza ba chara ba reconnaissance. Donc ba reconnaître yo na ne oyo sale lo moko o mérité. Siko yo bamlo no so sale leki kaka bo mériter no côté bon na bato bazuité agieme na bato bazuité ba trophée siko biso pe na masola balabala to condamner pe bato bazuité non mais tout simplement bina bino der lo ndambu pe c'est important ouais bato bozuité boza belé bato bozuité boza ebelé na kombo nzambe bon bah ça soube fort ou soit bon lugata ko tuna pe na Congo un peu ma passe otuna yo saka ndeni pozwa siko moto yo tuna la biso makambo wana nyoso gote se ya zonga na to donc gote se il faut kota la makambo afrima tous les musiciens au bazuité gote se ke luka bango sola na bango et tous les musiciens pe au bazu ba trophée na afrima tout na bango ba pesa lem sou ba stratégie na lem sou egoide bandeko mususu ba musicien mususu po ndesipo na nga trop c'est trop faire egola esengaki azwa na ebité ba critère nini yango omoni David omobino bagolwa bino basani na lobi loko dele bandele émission o convaincre nga oboyango parce que na minute oyo soki tolobelaka likambo parce que likambo ba adversaire likambo etali ba Fabregas te likambo to solo parce que mamba adversaire ba adversaire oui mais c'est ya Congo ennemi azui oui faire azui oh ebo yebite ke azui fallait azui ebo yebite ke fallait azui de faire azui le côté néant néant à reprocher na Frima sur 2023 à reprocher na Vivenda reprocha na Snap reprocha tina firme ya biso moko ba africain au reprocher ya fa reprocher tane o ba mindele tout ça peut battre David au reprocher tina bato ba beta makanza vous comprenez ya Afrique na yebisa yo mais fait ba moni egate compliqué David oui mais la masoa ba la site to fa na biso tota mokila nzambe ne zo kende biso là j'en profite à saluer na linga ve na ngana mingi
asola moi pembe quoi sola comme il faut on va faire ça Simon Vemba de Paris quoi Simon Vemba de Paris il y a maman Octavia Ndongala il y a que mal quoi David nenga ke na Simon Vemba de Paris il y a maman Octavia oh là les lagaye Simon Vemba de Paris David alobi toloba mingi te abima osala comme il faut to sepela plus que vous comprendre parce que totali maman Octavia abi bozalaka wana lokwa bofandaka na acte mobeleza na sawana pona bino vous comprendre na moni sou wana Ligue des champions européenne Ricardo Legouve et puis mon il est très mignon quoi il est très mignon il est mignon voilà tout le monde ici sous André Talambo avec tout pesa ke bambota sobe de soba bambote soba de soba les colonels soba de soba donc les patrouilles de sénateur Paolo Toulouse David avandi kimia bwe soba parce que abi soba depuis to banda ki azo soba de soba yango ko koloba kombo na mais sintia na masola balabala tozo obligé ya ko pesa mbote na PDG Pablo Kini et ça la bien ngala lele loro morote omonga suki no wana ndenge za la kelinga mawana no le lango siko fort PDG Pablo King le PDG Pablo King so moni bo sepeli il y a que mal quoi aza propre chic en fait parmi ba bosso balataka o bana lamba o bana montre o bana chaussure bato ba sepeli sa liwa papa wemba PDG Pablo sepeli sa liwa papa wemba muto opia batu misala le papa wemba tala liboe or raisonnabilité ba Pablo King baza ba bundele lamba PDG Pablo King a passant déclara moko to zakane na mboka na yebisa yo yata bobote 1 million de conteneurs PDG Pablo King a rozwango ve kota masola balabala to sana biso na balabala mais to beta lisola Pablo King na balabala lito ya mokonzi wana siko azalaka na PDG Pablo King nani wana kasi Pipi de Lion ba Lion ve moka boanya bonya ko mbongo kala ve moka mayele so sola na ye o santi benega wite vo sage Pipi de Lion ve bongo wana to lukango te to fante na masoa babala baba sebele babo sana becherel ça la biso bien le roi yoza na boanya becherel wana okabolanga tana biso et ça biso bien pour la conjugaison quoi pede suka kaka pona ye plafond nani ye plafond donc ye soko soli na ye na 15h21 a soli na yo Fiston Mukendi depuis États-Unis à Bedachou d'Angola. Babi ma Fiston Mukendi wana sono otala Fiston Mukendi na kangi miswe na moni fachi beton et tu sais que di wayam. Et donc batima quoi. Na yebisa we panda balubien. Omonaki ya. Omonaki. Ozwaki. Na zwaki vie na yebisa alubien. Fiston Mukendi. Fiston Muluba baba mana anglais lubien. Abedachou lubien. Abeta carton na Luanda. Na yebisa. Abeta sous carton na Niva State. Donc azos à la boss partout. Na yebisa. Partout à sa boss. Na yebisa yo da. Fiston Mukendi. Merci beaucoup Fiston Mukendi pour tout et pour toutes. Donc je manque à dire, je manque à commenter. Allez mbaté à chaque fois. Tout ça on va charger à Bachombo. C'est plus important. Dans son temps, le chargeur, mais c'est-à-dire Chombo. On est ensemble avec vous, dans Masola Balabala, donc, so vous saluez, vous êtes au lobby. Mais papa Vivendinde. Oh, Gauthier, papa Frima. Gauthier, c'est reconnu. C'est un makasi, il est après. Pour vous, tu as nous en Afrique. Donc, tu ne pas comme ma personne à Afrique, mais écoutez. Sans problème. À côté, tu as pesa ba plan. Nani a zui, nani a zui. Montrer des choses. On est ensemble avec vous dans Masola Balabala. Ciao. Bisous.